Balandina émission Tobata Mabana vraiment Tobata Mabana parce que tozo solo la makambu oyo et tali ba rapport sexuel na bino ngai wa bino mama Israël la joie nazali na retraite moko ya ba sanza mine naza na retraite à 4 mois oyo et aussi le 1er janvier kasi na koki ko négliger bino te na we tali ba rapport sexuel na bino. Pourquoi? Parce que nazali mama oyo nzamba tondi sanga ina capacité makasi ya ko réparer bana mibali ba sexe na bango ba sexe to benga ka ba chombo pona ko bata mabana to bata makabango tina ba langage ba code to benga ka sexe chombo nzambe ya tondi sanga na capacité wana ya makasi pona ko bongisa chombo ya mwana mobali na ndenge moko elongo bani na yebi chombo ya mwana mobali de A à Z na yebi chombo nyonso ata balobi chombo wana ezali ndenge nini ngai mama Israël la joie na yebi chombo de A à Z zamba tondisa ngai na grâce wana ya kobongisa ka bana mibali yango wana bomona ka babenga nga mama ya bana mibali batu nyonso bapesa nkombo mama ya bana mibali kasi nzambe apesa nga kombo mama Israël la joie mama Israël la joie ezali kombo o nzambe apesa ngai kombo nanga ya kala pona bato oyo bamonanga kala bayokanga kala kombo nanga ya kala ezalaka mama patience wana ezali kombo libota nanga epesaka ngai bien meme boyebi mama patience ayemba Yesu azali na bomoyinga boyebi na ba oyo nyonso bazaka na Kongo na tango nayembaka banzembo wana bomonaka na ba télévision bato ya ndenge na ndenge oyo bazwaki guérison na nzela nanga kaya babokono ya chombo te kasi bazwaki ba guérison na ba maladie ya ndenge na ndenge parce que nzambe asalanga grâce ya ko soigner mutu azali na bokono ya sida azwi lobiko na ye cancer mutu azwi guérison prostate diabète ba maladie incurable nyonso nzambe asalanga grâce ya ko bikisa mutu batu nyonso oyo bazwa guérison na nzela nanga mama Israël la joie benge bozolanda nga bwebwe bisape baninga ezala bino bana mibali ba bozali suki ya traitement ya chombo na bandako na bino boye bisape baninga yo pe mutozwaki guérison ya kosakana te na biloko oyo nga mama Israël la joie na soignaka bino nango parce que nga na soignaka bino na ba vivifiant na sala bilia oyo elie sakaka chombo parce que eloko moko na moko ya nzoto ya mutu eza na bilia nango chombo pe eza na bilia nango na tango to remarquer que mokili mobimbe soigner batu na banzete batu babiki te to remarquer que na mokili oyo mutu ata moko abimisi kisi ya kokomisa chombo munene mulai te yango wana ngai na capacité nyonso nzamba asala ngai nango apesa ngai na salaki bilia ya sexe oyo ekoki kobokola chombo ya mwana mobali kokomisa yango munene mulai kopesa yango makasi c'est-à-dire force kokubisa yango ekuba ndenge ebele bobandi kobenga nga bolobi en tout cas mama chombo ekubi parce que vraiment mwasi nanga abandi ko sentir yango penza que oui azo tonda penza par rapport sexuel tout ça wana mutu oyo mwasi na azali ko tonda ye na mbeto libala eza mutu oyo azali ko baka nini oyo telemisa lendisa kubisa telemisa lendisa ezali bilia oyo nga na salela sexe parce que mwana mobali nyonso akotisaka yango na anis parce que mwana mobali nyonso soki chombo na yo anis ezali polele okomona chombo ekolemba okoki kozala likolo mwasi na yo boye mupepe ye ekoteli yo na anis boye ale keiti ebimi kuna na liboso ebimi ale chombo pe donc ebimi mupepe mbala moko ale pan sèche yo kokaniso verser mais zo kando verser na yo te okomona beti kaka pan sèche donc rapport sexuel est raté o tobenga ka bilengi raté yango tozo senga na yo mwana mobali o sala effort ya koyeba ndenge nini baliesaka chombo alors koliesa chombo lokola batu mingi bayebi bilia ya chombo te ngai moko mama Israël la joie nazwaki charge wana ya kozwa bilia nyonso ya malamu oyo chombo eliaka na saleli bino kubisa lendisa telemisa na saleli bino bopikiliki démarrer po chombo demaraka quand vous parce que chombo sengele demaraka bien chombo ezalaka ya matindika te
kale nasalelaki bino lisusu énergie kozo mpe nabosanaki te nasalelaki bino lisusu carburant na oyo etali carburant nayebisaki bino nyonso bana mibali ya mokili mobimba te nakoki kokufa na likabo oyo te yango nayebisaki bino ke bana mibali mpo bondima te nzambe atindelaka bino mama na mokili oyo de génération en génération mwana mobali moko na moko esengeli ayeba ndenge nini mwana mobali alambaka carburant na ndenge na ye c'est-à-dire que carburant ma etonda na mokongo mpo obetaka baku ebele ozala te mutu abetaka bapane sèche mutu aza kosala boye mutu ayokaka posa te frigidité pai mpo kozala mutu ya ndenge wana te na vi na yo parce que ngai mama na bino nzambe atondisanga na kapasité na mayele nyonso ya kosalela bino biloko nyonso ya tshombo bilia nyonso ya tshombo batémoignage eza ebele naza na bamessage ebele na telefone ye mosusu soki otangi yango okata na koseka donc ebele mpenza ya esengo oyo nzambe atie na kati ya bambetu na bino ya mabala yango nanga nalobi atako naza na retraite malamu nasolola bino bobosana mama te mama Israël a joie bobosana ngai te nalingi nasolola na bino na oyo etali barapport sexuel na bino tala nayebisaka bino toujours ke baforme ya bachombo na kati ya mokili bachombo ezalaka 3 forme bachombo nyonso etelemi oyo moko yango oyo naza oyo etelemi ya munene oyo etelemi ya munene oyo ezali chombo moko ezali na vibration ezali ko travailler ndenge vraiment nzamba pesa chombo musala chombo vraiment travailler ka tala ndenge ezalaka na misisa na yango chombo nzamba sala yango ezalaka na misisa po misisa nde esimbaka chombo bongo chombo oyo misisa esilaki bandeko tunanga misisa ya chombo ekei wapi misisano ya chombo esili tangu mususu esili na ba infection tangu mususu ezali déjà bloqué tangu ezalaki bloqué ezali ko fonctionner lisusu te ebandi ko pesa chombo ba panne sèche ezali ko telema na difficulté yango no mona kite kauka kiti esila kindenge wana kasi possibilité ya kozongisa misisa ya chombo ezali possibilité ya kozongisa la chombo no makasi ezali omoni chombo tangu ezali en bonne santé tala taille o chombo ezalaka nango yango chombo oyo ezalaka na en bonne santé taille nango yango chombo oyo ate sali musala ndenge nini ekolemba te ekokufa pete mpona nini parce que ezali en bonne santé tala chombo oyo ezali kobela chombo ezali kobela tala misisa na yango esili eza lisusu na misisa te tala misisa eza lisusu te tala chombo oyo ndenge ezali chombo oyo ezali kobeta kaka un coup ezali kobeta un coup ezali kaka na bapane sèche ezali pe deuxième coup nango ezali deuxième coup forcé mais tango ozokoma déjà na ba niveau ya ko forcer ba deuxième coup ce n'est pas bien chombo esengeli eliaka malamu po soki chombo ezali kolia malamu chombo wana bandeko moyen kende kobeta ba deuxième coup forcé ezali te moyen beta ba troisième coup forcé ezali te parce que ba deuxième coup forcé ba troisième coup forcé oza na posa te oza ko forcer loko ozali pe kobetisa cerveau na yo okosutuka okomi na baproblème ya batension okomi na baproblème moko boye parce que oza ko forcer nzoto na ntango yango elingi likambo te na yango nakopesa yo conseil te mwana mobali mpona koevite makambo nyonso wana esengeli oliesa chombo na yo malamu mpe ezali mpe na makambo mosusu ebele oyo esengeli yo oyo evite yango na vi na yo parce que chombo na yo ntango nyonso ezala bonne santé nakoyebisa makambo wana na suka epuis komona te mutu moko abanda koyebisa yo bikila eza bikila te eza conseil mpo bato mitema mabe na mokili oyo baleki ebele soki oyoki kaka elobeli na ye okokomprendre mbala moko te eza jalousie ekotelaka bato olete mutu asepela te nzambe atindeli bana mibali mama na bango abongisaka bango vraiment bana mibali bazalaka na baproblème na mbeto ya libala te akotonda na bajalousie boye titititititi akomi koluka moya kobebisela moninga mosala me oyo yango euta mpa nzambe bameka kobebisa ti esimba te na bavi na bango moko baregretaka basaka mosala ya punda nga mama na bino na misango koyebiso nalobi te esengeli ozala na bilia ya chombo esengeli oliesa chombo elia malamu etonda lelo okomi na système ya kokende komela bambuma me yo oza na bilia ya chombo na kati ya ndako te omeli bambuma boye mbuma ebomi yo chombo epesi yo biabia chombo ebandi kokonda yango moko ekomi na biabia ozaki na chombo no ya malamu me yo kamati omeli mbuma ekei kostimule
tango stimulaki boyemba la moko komi la ale ekufi bandeko ekondi pe eza lisusu na courage te eza lisusu na makasi te okomi kolala na pantalon na mbeto eza malamu te bien aimé esengeli koyeba koliesa tshombo bilia na yango oza komela mbuma est-ce que oza sûr que tshombo wana ekoresiste na mbuma oyo omeliwa bien aimé nayebisaka yo ke banzete bambuma oyebi te eloko oyo ozali komilukela na nzoto esengeli koyeba koliesa tshombo na yo na ndenge moko elongo bani tshombo elia biloko ya tshombo ndenge misu eza na bilia nango suki ya mutu na mutu na ye eza na bilia nango eloko mikuwa ya mutu na kati ya nzoto ezaka na bilia nango tolo ya mutu pe na tolo na ye eza na bilia nango po tozo remarke bato mosusu aza mwana mwasi aza na tolo te aza pe na babasin te pourquoi parce que ayebaki te ayebi te eloko nini ekoko vivifie babase na ngai ya minene pe eloko nini ekoko vivifie suki na ngai koma ebele na mutu eloko nini ekoko vivifie tolo na ngai koma munene to pe eloko nini ekoko vivifie mikuwa na ngai mpona ya mulai bato mingi bayebaka makambo wana te ngai mama Isaël Joan Natal nalobi atako bayebi problème eza te tikanga moko nasala deja biloko wana evanda nango na kati ya centre tonga nzoto oyo nyonso aza na posa ya eloko moko songolo pakala asala nini abenganga na numéro na ngai ya 089 94 42 825 soki tosololi ayebisinga problème na ye ngai pe nalukeli ye solution azwi kimia bonne santé parce que kozanga tshombo ezali kozanga libala kozanga tshombo mabala ezali kokufa botika nga na insiste bandeko na tshombo mwasi akoki kozanga suki me akobala mobala akokozala na libandi akobala mutu akokozala mokuse me akobala bongo soki mutu azangi tshombo akobala ndenge nini akobala ndenge nini yango naza koinsiste na likambo ya tshombo ke tshombo esengeli epe ezalaka na kati ya nzoto ya mwana mobali eza na force na yango ezanga force te po basi batula te po soki lelo basi batuli ebele seke bana basi soki toboti bango babando vana na bandako moyeba kende pa na babibali na bango po bayoka elengi ya tshombo ezali te tango bango bakoyoka elengi ya tshombo te bakosuka wapi na yango batshombo oyo efandi awa ezali misatu moko ya bonne santé yango oyo ezali kobela maladi yango oyo pe si emikufeli yango oyo ekufi kokufa etelemaka te ata otelemisi yango ndenge nini ezotelema te po eza kosenga réparation oyo pe lokola ebetaka un coup yango pe ezali kosenga réparation il faut ko réparer yango ezwa force na yango ekuba ezwa makasi po esala mosala na yango bamosusu balobi o te age nanga age eza problème te le tshombo ne vieillit jamais tshombo ekufaka na négligence ya mutu ye moko ntango oza konéglige tshombo na yo ozali kosala misala ya ebele otika nisi efungwami ekomi polele suka mipepe soki ekoti ebele na nisi mokongo esalaka mpe pasi okomona soki otravaille bo mopepe ekoti ebele isifi kaka eningisa kaka mopepe wana eningisa kaka mo eloko moko na mokongo okomona ozoyoka lisusu malamu te mokongo okokoka mpe kosala rapport sexuel te ntango nga nasalelaki bino bopikiliki démarreur nasalelaki bino bopikiliki démarreur bien aimé bana mibali po bozalaka ntango nyonso na force na nzoto mobimba wana tosalaki misala ndenge nini moyo olemba ezali te to mpe soki osalaki mosano ebele ntango yo ozongi outi kosukola nzoto kamata bopikiliki na yo démarreur mela edémarre nzoto mobimba eza na force na yango nasalaki bopikiliki démarreur po bato bazalaka soki atravaille mingi alembi vraiment na mbeto na ye ya libala alemba ndenge wana te olemba ndenge wana te ke ntango obeti kaka un coup pamba bolembu esangani na oyo ya musala na oyo ya un coup ale okomi sérieusement fatigué olali pongi soki balamusi yo boyomoni yango dérangement okomona yango dérangement parce que oza sérieusement fatigué musala eleki makasi otravaille mingi mais ntango oyebi vraiment ke naza na mwasi na ndako bafatigue mpe eleka ndelo te okosala nini okoyeba te mama Israël Joan aza mama ya bana mibali oyo bana mibali bayokaka ye soni te nga bana mibali bayoka nga soni te nga soki mwana mobali obandi koyoka nga soni wana ekomaka mosusu parce que nga naza mama oyo baexplikaka nga likambo ya tshombo de A à Z parce que ngai nde mutu nayebi tshombo nayebi kombo ya musisa moko na tshombo mpe nayebi tshombo de A à Z nayebi yango na kati nayebi yango mpe libanda eza na tshombo moko te oyo ekoki kolekela nga mayele ezali te
Chombo moko te oyo ekoki kolekela nga mayele te onga nazanga kosoigner yango ezali te mponga chombo na yo ate ezali ya moke ndenge nini nakomisaka yango monene mwana mobali moko baboti ye mpa na bapara na ye bapara baboti bana basi mpana basi para aye koloba aloyi te mama soki oboteli nga lisusu mwana mwasi libala ofo esa nini ekufa boni ozotondisela nga basi mama leli boye ti aye kobota mwana mobali me basalaki feti monene me nzoka mwana mobali wana azalaka nde na chombo te chombo wana ezalaka ndenge nini ya mokie me mama lokola ayebaki makambo te bandeko bana ngai basi nayebisaka bino oboti mwana mobali baneglijaka ye te parce que mwana mobali nde famille nazoba boye te ke onga nazo néglige basi na néglijaka basi te parce que basi baza très important parce que bana mibali babalaka bango soki oboti mwana mobali famille eyaka monene bandeko oyo nyonso obota mwana mobali azanga famille te na kati ya mokili oyo mwana mwasi nyonso babalaka ye bakei na ye tala ntina oyo bomonaka bafamille ya bien balengelaka mwana mwasi soki babali ye mpo aza lokola motu oyo boboti na famille na bino aye na famille na bino aye kobotela bino bana mpe akobotela bino mpe bana mibali oyo bakovanda na bien aimé soki tobi tolandela nyonso mwaye toloba makambo ezali te mwana mobali wana ntango abotami na mwa chombo ya moke mokuse wana chombo yango mpe oleke telemaka ezotelema te ebandeli nango lokola mwa singa nzambe na ngai yesu nakoka kokanisa likambo te me nakumisaka nzambe kaka ndenge mwana mobali wana azwa lobiko ndenge tozoloba na moya lelo azalaka na ngola abota en tout cas ngai kaka koexplike o kake mwana mobali konéglige chombo na yo te surtout yo moto oza na mwasi na ndako kobanda koloba teke age na ngai epusani kobanda koloba teke diabete na ngai kobanda koloba teke tension oyo nayebi te biloko wana ate ye na bamenance na yango soki ozali kobatela chombo no malamu le chombo ne vieillit jamais le chombo ne peut jamais se fatiguer comme ça vraiment chombo esengeli eza na courage na yango mpo ntango nyonso ezala mpe na service na yango actuel esengeli chombo renouvelaka ntango nyonso service na yango na mbeto ya libala en tout cas na comprendre mpenza ke nasololi na bino mingi mpenza bana mibali boyebisa mpe bino basi na bino te nga naza mama oyo nasalelaka mpe basi na bino biloko oyo ebongisaka bango bavage mpo oyoka ye elengi c'est-à-dire que vage na ye ate ezali polele ndenge nini ate ezali polele lokola bassin ate ezali polele lokola kaleso ya mama tongelanga oyo longa élastique bobanga te kobanga te koboya mwasi na yo te lukanga naza mama na bino mpo nabongiselaka bino basi na bino de A à Z ndenge nazali mama Israël la joie nazali kobongisa bana basi oyo bazaka na suki ebele te na mutu nasalela bango bilia ya suki nasalela bana basi bilia ya tolo bango bazaka na batolo ya mike wana nasalela basi na bino basipo bassin oyo mpenza evimbisaka bassin ya mwana mwasi eza na bana basi mingi balingaka na bango bassin okomona te soki azali na besoin ya kovimbisa bassin mpo bassin mpe ekoki koleka moke eleka ndelo te moke eleka ndelo te nzambe asalaka mwana mwasi na mokongo na vitamine me tozali komona te bana basi mingi mokongo eza na vitamine te ekomi pla lokola libaya me zoka nde biloko mpona kovivifie nango mokongo wana ezali oleke okende kolata babebe buchu okende kolata baéponge na nsima obanda kokosa bato te obotana aza na basenzoka eloko te olati nde banini ye baéponge ozali kokende kosalisa o baopération bakamata baplastique bakotisa na kati po ebima lokola bassin me ezomema o na nivo okomela mokili te na yango ngai nayebisaka bana basi mwana mwasi soki oyebi ke mokongo na yo eza na vitamine te kosala bassin eza lisumu te eloko oyo esalaka mokongo na yo eza na vitamine te ekoma plan de wana oyebi yango te soki eza nini ezali manque de vitamine na mokongo donc bassin na yo eliaka malamu te elia bilia na yango te ezala tolo ntango ozokoremarke ke tolo ezali plat ezali lisumu te ezali manque de vitamine ya tolo mais ntango yo okosalela bavivifiant oyo ya tolo bien aimé bavivifiant naturel okende koluka teke bacubanga batonga na bamabele bacubanga batonga na baboye koluka biloko ya ndenge wana te okoumela mingi na mokili te okoya kobeba onjuluki okubuki bu esengeli oyeba le naturel le vivifiant naturel oyo ezali kovivifie eloko moko na moko na nzoto na yo ngai mama Israël la joie na centre tonga nzotonga nasalela bino oyo ezalaka na bandal molar avenue Kimbondo numéro 164
na centre na bino eloko nini ezangi kuna na salela bino biloko nyonso ya bana mibali na salela bino biloko nyonso ya bana basi ezotala age ya motu te bamama mikolo combien lelo bazongi bagene na kati ya mboka oyo batata mikolo combien oyo bazongi bagene na kati ya mboka moko moko mwana mwasi moko ya kitoko aza na mobali ya mobange bayepa nanga mwana mwasi wana azoyebisanga nalingaka mobali nanga oyo kaka mpona tiombo nalingaka ye mingi donc tata mokolo me aza kolemba te bandeko bien aimé tala tiombo bomona ezalaka très important ezalaka très important mwana mwasi lelo akoko vanda avandi soki aza na bambongo na ebele aza capable okoluka bamibali yango wana batela mwasi na yo na kati ya ndako esengeli tiombo ezala na courage na yango tiombo elembaka te tiombo ezalaka ntango nyonso makasi mpo bozala ntango nyonso en activité mpo soki tiombo te nde bobalanaki te soki tiombo te ndele bobalanaki te soki tiombo mpe te nde bolinganaka te soki tiombo te ndele mpe bolinganaki na bino te eske soki tiombo ezalaki te bino bokokaki kolingana soki tiombo te eske soki tiombo te yo kokaki kolinga mwana mobali wana soki tiombo te eske yo kokaki kokende kozwa courage okende kolinga mwana mwasi wana bolinganaki mpona nini mpo tiombo eza koexiste alors nzambe apesaka yango mosala monene ya rapport sexuel mpo tiombo ekoki kozala chômeur te ekoki kozala chômeur te et puis il n'est pas bon que le tiombo soit mort il faut que le tiombo soit vivant mpo osekaka ça fait très longtemps yo oseka ça fait très longtemps yo ozali koseka lisusu te mpo na nini mpo basimbi ye te basimbi ata mwana mwa moke te bapesaki ye mpe bizu te parceke ozobanga bizu na yo ekoki koya kopesa ye posa soki mpe okarese mwasi na yo vraiment eke tiombo ezotelema te okotika moninga na posa eza malamu te na yango esengeli okarese mwasi ezala sur na tiombo na yo mela bilia ya tiombo ekota na kati na nzoto vivifie nzoto na yo et surtout que kotika ganis na yo polele te kotika nzoto na yo na kosukosu te kotika nzoto no na tension te kotika nzoto no pe na diabète te tokosala tout na yo moto ozali na tension yo pe moto ozali diabétique na yo pe moto ozali na prostate oza na maladie moko boye kendaki konyokola sexe na yo parce que le sexe de l'homme est sensible ngai moko mama Israël la joie na kovivifie yo sexe wana ngai moko mama Israël la joie nayebi ndenge na kosoigner yo parce que nayebi tiombo moko na moko lolenge nini ekoki kosalama po ezonga vivant et ezala bien vivifié. Merci. Pona kozwa ba numéro mosusu ya téléphone okobenga nga na 089 94 42 825 089 94 42 825 soit okobenga nga na 082 83 70 504 082 70 082 83 70 504 topé na 09 98 87 85 95 089 94 09 98 09 98 87 85 95 soko bengi ngai okoexplike nga kana yo na koyeba eloko nini yango ezali konyokola sexe na yo vraiment mpona yeba lolenge nini nakoki kosoigne yo et surtout que mode d'emploi ya biloko ezali différent nazali kosepela te na bato oyo baza kolinga bakotela na ndenge ya fenêtre kozokutana na mutu oyo azalaka pene na nga parce que okopere traitement bakopéraka te na kati ya traitement coopération ezalaka te na biloko ya traitement il faut kosala attention guérison eza eloko moko mystérieux la guérison ne se voit pas à l'œil nu vraiment guérison eza eloko eutaka pa na nzambe bazwaka yango na ndenge ya copte bazwaka guérison na ndenge ya copte nalingaki nayebisa ke na bandeko nyonso bazali kobenga bana France Belgique na bakiseli bino biloko Londres biloko ezali Allemagne biloko ezali bamboka ebele na ya poto biloko ezali awa na Kinshasa biloko ezali Brazzaville biloko ezali Angola pe biloko ezali
bobenga nga bino pe batu na bamboka na bino biloko ezali te bino nyonso bobenga parce que mutu na mutu azali na facilité ya kozwa eloko na ye sans problème. Nzambe apambola bino nyonso, apambola Pirus Bunga, apambola pe DT, apambola pe Papa Luzolo, apambola pe moko na diaspora RDC. Nzambe apambola bino pe amona bino. Merci beaucoup. Ciao.